Au champagne et sengo. Au tozan nango pour na fêter victoire. Il y a président Félix. Au tozan nango na Afrique du Sud. To fêter victoire na biso ya peuple congolais. Président Nabiso Félix. Deuxième mandat si ndenge peuple bayembaki. Président Fachi zala pré deuxième mandat na stade de Martyrs yango to pesi proclamation to bimina 73 écart na deuxième ya banda lelo kino mokili kokufwa donc écart ya makasi deuxième a poussé na tapembe na bisote biso na première place 73 deuxième oualandi biso bimina 15%, pardon, 18%. Donc, écart et l'équipe m'a cassé. Donc, tu vois qui déjà que le président Félix a la conquérate. Ils ont la mon côté, oyo, à ko ça la concurrence, to à ko longa, président Fachi, azate, tu vois qui yango, peuple congolais, balaki si maturité, bisoto CPA. Merci, na bomba champagne nanga, ok, après tout solo. Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo ebandi na esengo oyo toza na yango na mbula ya sika, mbula ya bénédiction, année moko ya gloire, année moko ya faveur, année moko ya miracle, année moko ya restauration, année moko ya délivrance, année 2024. Année Otokoti, le lotozali le 1er janvier, il y a année à Sika 2024. 2024 et elibiso esengo. Pe esengo Otokoti na yango, na yebike na fin ya année o na décembre. Tito comme le 31 décembre ya année Otokoti 2024. Toko bimana esengo ya koleka Otokoteli. Parce que mboka na biso esiko za la sauver. Nzambe alola asali biso ngolu apesi biso souffle de vie akomisi biso ti na mokolo ya lelo ti akotisi biso na ane oyo ya sika. Nzambe asungi biso, nzambe atamboli na biso elongo. Yango wana lelo oyo biso peuple congolais toza fier ya kozala ba congolais pe toza fier ya kozala na président lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosengi na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout bokota vraiment bo partager o eza émission ya liboso ya année ya sika 2024 eza émission ya liboso o tozolobela après 5 ans ya bitumba après 5 ans ya ba difficulté mandat o premier mandat oyo président Félix Auti ko silisa 5 ans, premier mandat na ye, eza mandat moko oto bundi, mandat moko oto swani, mandat moko oyo, ba critiquer biso, ba oyo ba rofinga ba finga biso, ba fingi biso ba luba, ba fingi biso ba kolabo, ba fingi biso ba taliban, ba fingi biso ba fanatique, ba fingi biso na lolenge nyonso oyo esengeli ba finga biso. Bakani biso, bayini biso, balakisi biso misapi, babengi biso na ba téléphone balobi na biso ba n'importe quoi o esfandaki na mitema na bango o ezaki na minoko na bango o etindaki bango baloba kasi to lembaki te to mobiliser peuple to sensibiliser peuple to zongisi batu ebele pepe belo babungaki nzela to zongisi bango na nzela. Tondimi ba finga, tondimi ba benga biso ba taliban, tondimi ba benga biso ba fanatique, tondimi ba benga biso ba bololé, tondimi ba benga biso ba luba, tondimi ba sala nyonso ba koko sala. Enfin, musala munene oto sali, résultat nango yangoyo, président Félix azui deuxième mandat. To sengi na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Bokota vraiment, bo partager vidéo oyo. Ba oyo, première fois balanda émission na biso,
bo s'abonner parce que tous la pour ça soutien na bino yona no s'abonner te soutenir biso s'abonner peut partager ba vidéo na biso bo like ko like ba vidéo na biso eza bo protéger parce que ça la bangune belé o bazo ke funda biso na YouTube bazo luka YouTube bakanga ba chaîne na biso kasi tant bazo mona bino boza ko like ba vidéo ata bango bake ko funda tangu YouTube bako checker bako tala vidéo na biso bako mona eza na bato ebele bazali ko aimer baza ko like bako mona bango batalokuta kasi soki bozo like te bo pesa biso problème bo tia biso na difficulté tangu biso tolobela pona mboka tangu to solola na bino tozo partager ba citation o ezoleka na mboka na biso et esenga bino bo like ba émission na biso des pères et des mères congolais 100% émission na biso yango ya biso ba congolais ya ba des pères et des mères ya biso ba vrai ba congolais ba patriotes yango to senga la soutien na bana nyonso diaspora debout première fois landa biso s'abonner na chaîne ya YouTube na biso soutenir biso bozanga ko commenter te toi na posa ba commentaire na bino bo commenter vraiment massivement toi na posa ba commentaire pe bo partager bo aimer et ça la biso malamu biso nyonso toyebi ke émission na biso ya diaspora debout to bandaka yango na koneto la kombo na Yesu Kristo to koneto la lisusu kombo na Yesu Kristo na li émission ya liboso ya année au 2024 pe émission ya liboso na deuxième mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo émission ya liboso ezo senga biso to salango avec joie to partager yango vraiment pour to se retrouver pe to longi bitumba o to bundi tant mulai to netoli kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso na monde visible pe na monde invisible to netoli bokonzi ya Jésus Christ de Nazareth likolo ya bokonzi nyonso visible to invisible to netoli bonzambe ya Jésus Christ de Nazareth likolo ya banzambe nyonso na monde invisible pe na monde visible eza na mon côté akokani na Yesu Masiya aza likolo na nyonso yondeko oyo okoti na ane ya sika yebaka ba oyo bakoti ane ya sika te ba oyo bakufi toleki bango na eloko te soki ngai na yo tokoti ane ya sika eza kaka ngolu na nzambe eza pona kitoko na biso te eza pona mayele na biso te eza pona misala malamu na biso te pe eza pona makasi na biso te kasi nzambe asali biso ngolu kasi ane oyo il faut totala malamu nini oyo esimbaki te na ane coulé année où il est 2023 oh tout ça la effort na année où est simba ce qui tolingi année où est simba et senga biso ya liboso to associé nzambe na makambo na biso to sala na année oyo ya mibale yona no yamba Yesu Kristo te lokola mokondi pe mobikisi na yo yamba Yesu Masiya na bombo ina yo ndima lokola mokondi pe mobikisi na yo yo moto yebike oyambaka Yesu Masiya kasi lelo relation no eza malamu te na nzambe lelo relation eza malamu te na molimo mosanto luka obongisa relation na yo yo mutu o osambela kala otanga biblia kala okenda église kala luka obongisa obanda ozwaka ta ya kosambela ozwaka ta ya kotanga biblia pe ozwa ta ya okende église kasi toyebi ke na ba église nyonso mokili nyonso eza mabete pe nyonso eza malamu te eza na ba église oyo eza na ba pasteur mosusu basali yango pona ba intérêt mabungu na bango po ba vivre bango na basi na bana na bango eza na ba église mosusu oyo basali pe ba pasteur ba okambango baza basali ya diable bakoti bazwi ba science monguna satana tinzi bango po ba étouffer bana na nzambe po bakotisa semence ya mabe kati na bana nzambe po balembisa connaissance pe kondima bana nzambe po balongola bana nzambe kati na bonzambe to na ba église ya malamu babimisa bango bamema bango libanda yango na senga bana nzambe yo mutu o kindaka église senga nzambe alakisa yo église yo bondelaka yo mutu ofanda na ndako kenda so église te opo okutaka mabe moko na église obanda ko kende po basala na nzambe to ba frère to bakambia église obanda ko kende basalaka mabe moko boye kofanda na ndako eza malamu te koboya église eza malamu te
te. Ba église nyonso eza mabete pe ba église nyonso eza malamu te. Luka osenga na Nzambe alakisa yo église nini oyo koki kobanda kokende po osambelaka Nzambe eza très important. Kosambela na ndako eza mabete. Kasi o eleki malamu koleka kosambela ensemble kosambela église na corps ya Christ. Yango wana pona kosala bokeba il faut osenga na Nzambe, Nzambe alakisa yo église oyo eza malamu oyo eza ya ye oyo pasteur wana abengama oyo aza ya Nzambe nde okenda osambela kasi kofana na ndako bongo eza malamu te. Tokangisa ba pasteur nyonso na kitunga moko te. Tokokisa ba pasteur nyonso ndenge moko te. Po ba pasteur nyonso baza ndenge moko te. Eza na ba oyo Nzambe abenga, eza na ba oyo baza basali ya diable. Oyo pe basali ya mabumu na bango bazali. Yango wana ndeko associé Nzambe na ba projet na année sika 2024 oyo tokoti Luka otia Nzambe liboso na nyonso. Luka omi bongisa relation na Nzambe, Luka pe obongisa relation na famille na yo na batu oyo yebi baza ozala bango ba problème. Batu oyo basala yo mabe limbisa bango. Batu oyo sala mabe Luka osenga bango bolimbisi et kosala ke makambo na o efungwama et osala ke année oyo etambola na succès kobosa na kopesa offrande te ba offrande soki année passée ba année leko banda kopesa ba 10 reine na pesa ba 5 reine année oyo changer pesa kata ba 100 reine pesa kata ba 200 reine pesa ka oyo ya motuya Nzamba kopambola yo kobosa na kopesa ka 10 te efungolaka pe ba porte Nzambe akobundela yo ekozala malamu. Yango wana ezalaki exhortation oyo tozalaki na yango na émission na biso ya lelo po na kosenga la peuple congolais boyeba nini bokoki kosala boyeba kobongisa relation na bino na Nzambe yango nde eleki motuya. Topesi merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout na soutien na bino ndenge bo soutenir biso na année oyo mobimba 2023 année touti kosilisa. Merci na ba abonné na biso, merci na bino bato bo partageaka, merci na bino bato bozo like ba vidéo na biso, pe merci na bino bato bozo commenter. Et ça na biso malam bo continuer na ko soutenir biso, yo mutu o na no s'abonner te, s'abonner soutenir biso. Toi na poster une chaîne o tombo mekene munene kene liboso, toi na poster une chaîne oyo et gagner communauté congolaise et comme ma chaîne monko le plus suivi na kati ya mboka na biso elandamaka ekolandamaka kaka soki yonanga tozo partager tozo tindela bandeko tozo poster yango na ba Facebook na biso toza ko tinda yango na ba groupe tozali ya messager pe ya WhatsApp ekosala malamu bandeko mususu bazwa peta batala bakosepela na ba analyse na biso ndenge tokutanaka ndenge tosololaka ekozala malamu. Lelo tozali na eloko ya esengo ya victoire oyo touti kozwa oyo président Félix biso peuple congolais topesi lisusu deuxième mandat tozo pesa merci na peuple congolais na conscience au peuple congolais azui mutu nyonso oyo a voté président Félix ayebake abikisi République démocratique du Congo abundeli mboka na ye pe abundeli avenir na ye yo muto voté président Félix yo na muta liboso yebarake o sauver peuple na yo o sauver mboka na yo pe o sauver yo omi sauver yo moko pe sauver avenir na yo efandaki na kati ya élection o soki président Félix a perdre munguna mupaya azwaka ganyaka ici tonga tozoka na buhungu tonga kito perdre mboka na biso balkanisation engaki salama communauté internationale na Rwanda bangaki bazwa biso susu en otage tonga to comme esclave na bango kasi poto voter massivement président Félix yangwana et sauver mboka na biso ngi kolobake en général biso moko ba peuple congolais ndeto bundeli mboka na biso ndeto sauver mboka na biso na kotia président Félix na mutu ya mboka. Président Félix a gagné a bimina 73%. Écart ya munene na deuxième 18, troisième 10, Martin Fayulu nde troisième, deuxième Zambien Okolela Bazozoba juif étranger Moïse Katumbi quatrième babiso biso docteur Mukwene ba misusu wana balandi kasi esengo la biso eza ke eloko biso tolingaki yango ekomeli biso. Nzambe ya bolingo ayoki biso ayokeli biso ma asale biso ngolu
projet nyonso banguna plan na bango complot na bango nyonso échoué lelo bayebisa biso ke nanga azali na este akoti alobi ke akotake nanga ozo se distraire muyibi ya pamba ndoki aventurier nanga yebaka ke yo okosala eloko te pe okoka eloko moko te na kati ya Congo wana président Félix asapesa na maboko ya Nzambe nanga to banga yo te o jomi numbi civil ya pamba buza pe soldat te mutalokuta oza eloko kosala te un soldat koko kima lokola ndenge yo kimate okepo batami olingaka te bayeba bisika nini yo ozali kasi deuxième mandat tozo yebisa bino bokosuka mabe bakozongisa bino na Congo pe bokota ba prison bino na ba famille na bino bokosuka mabe ba yebisi biso tango service à renseignement ba interpellaki ndeko ya nanga oza gouverneur batunaki mituna pe a répondaki ba libéré ba zongisi mais service à renseignement azolandela makambu nyonso eza na contrôle ya gouvernement tozo bangela ngo sute akosala eloko te peuple congolais botika ko bangilela ye azana eloko akosala te soki andimi ko coopérer na ndeko na ye nanga yende muta osuka mabe ekozala mabe pona ye parce que makambu nyonso ezana maboko ya gouvernement pe na maboko ya président pe na service à renseignement bayebi nyonso pe bazo contrôler nyonso pe baza lisu likolo ya lisu kasi na deuxième mandat na ndimite ndeko ya nanga oyo akosilisa mandat ki gouverneur na ye tokolongola ye po na ko batela oyo ezali territoire ya territoire bisika oyo azokamba toko batela mabele ya mboka na biso il faut ko batela ba coin nyonso ata point moko te toko négliger yango po toko tika te ata 1 centimètre ya mabele ya mboka na biso ekenda maboko ya bapaya baza pamba basangana na M23 to basangana na M23 te bakosala eloko moko te tozozela le 10 janvier cour constitutionnelle a confirmé que le 24 janvier président Félix a prêté serment et toyako mona pe toyako yeba ba loi nini au président Félix akozwa ba condition nini président Félix akopesa ba décision nini au président Félix akozwa après ko kata serment après ko prêter serment na ye akozwa ba décision kasi loko biso to yebi déjà que toza prêt à attaquer Rwanda alinga te aza ko libérer ba territoire na biso azozongisa ba territoire na biso za occupé na ba Rwanda to na ba M23 bazozongisa na biso bango bazo libérer bazo bima na kimia to na force balinga te eko salama tout oyo je eza lisusu te Moïse Katumbi alingi akima ba dossier ba biko kima te o nalingi na kene makamba match ya Mazembe Lipopo na Tanganyika ba habite ezala na Rwanda ba équipe mususu pe epetaka match sans président po bazana comité na ya équipe bazawana bakoko gérer entraîneur azawana makamnyo sezawana bakoko beta sayo za pe problème te kasi pour la mesure de prudence ba changer date ya match wana toyebi ke ba amoureux ya football bako lelate bako discuter te bayebi ke eza po na sécurité ya mboka po kimia ezala na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo nde ba changer jour ya match oyo ya Mazembe Lipopo po toyebi ke Mazembe Lipopo eza lokola Vita Imana eza lokola Imana na Orange Renaissance donc zalaka match moko ezalaka na tension ya makasi et risquaka pe ba désordre ebima na temps oyo makambo eleka na mboka na biso esenga il faut sagesse zalaka pour makambo nyonso eleka na kimia toyebi ke banguna basi ba échoué baza na bango na eloko ya kosala te victoire ya peuple congolais to pesi merci na peuple congolais na volonté pe na bolingo o bolakisi toyebi ke biso peuple congolais tozalaka na ba divergence ebele kasi esengo na biso
po na likambo mboka na biso tokomi lokola ba américain tokomi pe lokola ba sud africain tokomi lokola ba français bango ata bakabwani na makambo susu ya politique ba divergence ba couleur ya politique ba lati ya football ya lolenge nyonso kasi pona makambo mboka na bango bazwaka nyonso batie pembeni bango nyonso basanganaka lelo peuple congolais to sangani président Félix kobima na 73%. Donc eza lipate soki Moïse Katumbi a trichaki te na Lualaba pe na Tanganyika mais président Félix Ngabi matana ba 80-85%. Lokola tricherie na bango kotaki na Lualaba pe na Katanga kuna nde tricherie na bango e zwaki esika nde tomoni ke kuna bakokaki pe balongi président Félix kuna po kuna nde bakokaki kokotisa tricherie na bango kasi toyebi ke peuple ya Kolwezi bana ya mama Fifi Masuka bavotaki président Félix même bana ya Katanga bavotaki président Félix po Katumbi azana esika au peuple congolais avotaki ete Katumbi a échoué partout kasi lokola 73 a déjà belé il est deuxième abimi na 18 troisième abimi na 10 Martin Fayulu 4e abimi na 3 Dr Mukwege donc écart eza ya makasi merci na ba leader nyonso union sacrée ko banda na premier ministre Sam Lokonde Jean-Michel papa Jean-Pierre Mbemba Bahati Lukwenu papa Mboso Mama Adèle Kaindi pe ba leader presque nyonso ya union sacrée pe ndeko Eliezer o ya salaki campagne ya président Félix to pesi bino ba merci nzamba pambola bino na Augustin Kabuya tout oyo ozokota na Assemblée nationale pour na ko défendre peuple na yo papa Mboso pe premier vice-président ya Assemblée nationale où utai koleka papa Mbata en tout cas tu peux si bino ba bonne chose ba bonne chance pe premier vice gouverneur Jekoko Mulumba en tout cas ba bonne chance na musala obo sala toyebi ke année oyo eza année na biso année ya esengo pour le peuple congolais toyebi ke mandat deuxième mandat tokopesa sous justification te tozana ta ya justification sous te pour peuple azela sko ba acte amona makamuko salama peuple asepela biso ba o tozana mboka mopaya tozoko se préparer pour tozonga mboka na biso tokeni ko travailler pour na bonheur ya mboka na biso o tozalaki na yango ezalaki kaka esengo o tozana yango tozomela ba champagne ekomi lokola mai champagne ezo kabama lokola lipa donc na Congo esengo na bisengo. Est-ce que tu connais Fachi? Oui, je connais Fachi. Soko connaît Fachi, allez tokei Fachi béton Mukwatombolo Fachi béton Mukwatombolo Chilombo Fachi Chilombo béton donc eloko yako bunga ezate to pesi merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout tokutani na mokolo koya nzambe apambola la République démocratique du Congo nzambe apambola peuple congolais pe balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout to pesi bino merci beaucoup bye.